nzembo Anissa Amour. Anissa. Anissa. Tu as maître nango ata magoza musicien te. Anissa soko zalaki na époque Pharaon mais Pharaon alingaki azala polygramme te. Okito kwa basi ne nyonso etonda na nzoto minele Anissa. Oyebi ka ba sentiment là. Donc ndule ezobeta. Na koti siko na muzindo mona boki na beki na telemi dans le vide. Les cas au capé par rapport à là-haut. Ah maman, la vie toujours compliquée. Depuis mon keba kenda, mi amore chila mwinda. Depuis kende ngape makolote, loboko nanga tika nzoto nanga na defo mona musalo zonga. Fali, abandé ma musique, tant déjà c'est une culotte. Oui, donc déjà en culotte. Ah, il y a une classe. Il y a une classe. Bino boano bozaki bo. Bon, biso pe dozo sakana ndenge ba création ndenge ezalaka. OK. Moi ya okanga anglais na epé na ba master na e. Na biso pe tato bon. Vous avez pas pire na sele ouais. Hein? Vous avez pas pire ba nokanga mama séance. Dozo ayi biso no so ba pire. Peut-être que nous solo no ayo na Fali na parcours ya yo na Fali. Donc nous c'est passé ndeni. Fali oyeba ki ndeni andokola ndeni tu bilan to garçon mo kimia to ndeni. Donc Fali na tika mona eteke na mobulu na kati ya chiki. Azape mayele. Na mobulu tazai na mayele. Azape na ba swagi na ye. OK. Azai na ba swagi na ye tenti ne ka ndenga za na pembe. Abana ofrapper kutu biso na ba kati ya ba chiki. OK. Au moins ke muto aza payer ka ndé muta ki pembe. OK. MJTV, vitesse wapi. Abonnez-vous, abonnez-vous. Très heureux de savoir que vous êtes si nombreux en train de nous suivre sur votre chaîne MJ Télévision, la nouvelle chaîne d'actualité. Babi, bo sabuna, kabo partage, kaba commentaire na bino et ça la vraiment biso bien. À la présentation Junior Dao Mobutu, babi bo mesana mingi mingi na Junior Dao donc vraiment awa toyeka pour na musala. Merci mingi pour la confiance maman Mami Wanja, la première dame d'Orléans. Un grand merci à l'honorable Prince Tokuzu Normebo. Un grand merci à Ogoshi Air depuis Bordeaux. Un grand merci au boss Jimmy Belao. Hein? Donc, vous avez belé au Bousoutenanga, Bosimbanga, Babi Yaudilom Mapouya, exemple à suivre. Vous êtes tellement nombreux. Merci pour la confiance. Vraiment, très chers amis, aujourd'hui, c'est une émission un peu particulière. Donc, Lelo Toyambi, un proche de l'artiste, d'un grand artiste au nom de Fali Ipupa. Lui, c'est Maître Paille. Bon, on a une vidéo, bon, on a une photo ensemble avec Fali Ipupa Aigle. Les autres yeux sont sur la naïe. Oui, tout le monde bateau, bazo, bayebiye, bamona wanini, mais au moins, à la mutu oyo, a passé une vie ensemble avec l'artiste Fali Ipupa. Et on tobi to kotana na mozindo to yebana no vie privée naïe, to yebana no ba projet naïe avec Fali, c'est comment? Parce que c'est aussi un ami proche à Fali Ipupa. Ensemble avec lui, je m'en vais directement le saluer. Maître Paille. Ouais, papa Junior. Bonjour. Bonjour, papa. Bonne santé. Ah oui, santé normale. Qui toque, on donne aux hommes, Warrior, handicapé Bogar, il y a Warrior. Je peux avoir Warrior. Il y a Makila. Oh. Oui. Yo, camarade à Fali, mais Warrior. Warrior, le sous. Ah. Non, qu'est-ce que c'est Nabiso? Tu m'as dit Nabiso. Est victime de Abino. Hein? Est victime de Abino. Nabiso. Mais vous appelez Warrior. Warrior, c'est-à-dire que vous êtes fanatique. Fanatique. Il y a Master Nayo. Ok. Ok. Non, ok, sous appui. À Paris. Non, monsieur. À part Fali, autant que nous sauter mission. Eh, Bamsou Bazali. Mais c'est une mission ni Bamsou Bazali. Bamsou Bazali. Bamsou Bazali. Toi, on a celle Flamme Kapaya. Flamme Kapaya. Flamme Kapaya. Oui. Vous avez na Saint-Jean. Tu as na Saint-Jean na EP6. C'est le Scrum. C'est le Scrum. OK. C'est le Scrum de Zaïne na Saint-Jean. Na EP6 makele na Flamme Kapaya. OK. Bayanza wana o master na benga. Atika pe yanzao. Ah. Yanzao pe to zara na e. Mais nzao ne mo ndé kala. OK. C'est ça. Là on a bon na EP6. Donc mais yo préféré non malgré ba Flamme Kapaya malgré ba c'est le mais yo préféré nous ala no kara Warrior. Donc na préféré na Warrior en plus pe master na Ntimba Aigle.
En tout cas, azala reconnaissant à travers là. OK. Donc azala reconnaissant vraiment à travers là par rapport à baninga mususu. OK. Ouais, yango mona kanga manaye. OK. Ezaki ba nini soki to banda to yeba anini o bozara classe moko ba ni ezara ba nini. Bon, tous à na ba to bana ba 87. OK. 87. On a classe nini. On a ba 87, tous à na ba deuxième, tous kende. Allez malembe. OK. Si tu es au Kabona ba 5e primaire. Deuxième primaire to deuxième CO. To bandi ba primaire. OK. Primaire to banda. Donc banana culotte. En culotte, on doit filer. L'hymne national à zaïrois. OK. Ouais. To filer avant au côté na classe, bo filer. Banini. Mais ba on de bando za na mulongo, aba bo côté na classe. OK. Ba ba za na mulongo na tema handicap. OK. Na telemi na porte. C'est ba toujours ba côté ya ngape na côté tozi baba. Moment on a 87, est-ce que fallait oui. Bon, moment on a bozaki na propre baba âge nini. Estimation. Bon, moment on a tous na ba 12 ans 13 ans. Donc ba 12 ans 13 ans, on a fallu azana élève normal non bandi pe ma musique té. Donc fallait na bandi ma musique té. Mais tendance ka otala la muto alinga yi ba silence moko boye. Ba musique pe. Ouais. Hein? Déjà bandaki ma bandi d'ailleurs moi makambo kolinga koyemba mingi. OK. Mais fallait abandonner ma musique tant déjà c'est une culotte. Oui, donc déjà en culotte. Ah yemba na ba classe. Yemba na ye na ba chiki. Bino boano bozaki bo. Bon, biso pe dozo sakana ndenge ba récréation ndenge ezalaka. OK. Moi ya okanga anglais na ye pe na ba master na ye. Na biso pe tato bon. Azali ba pire na sele wa. Hein? Azali ba pire ba nokanga mama séance. Tozali biso no so ba pire. Biso no so ba pire. OK. Toza bana classe moko, toza bana école moko. OK. Toza ye ennemi ya mutu te, mobulu nde zali mingi nga. On a ndo kanela bango bato makolo trop. Oh. Ouais. Aucun fali na ba sele. Non, ndo kanela bango trop. Mobulu po handicapé ka le seul handicapé zali na école. Non, ndo beta bango. Ah oui, na sale kutu na équipe ya ba garde, ba valide. OK. Nto tumbola nga temaza na makolo bani mbangu na bato makolo ba Rolanda. Wana nga zo ya malimi na beki se ba kangi ozomona nga lokola na kufi. Na maramondo le temps bandi ba carrière ndo ozaki na Céléo na ba flamme kapa na fali nani pe na banda musique liboso a côté via musique liboso baninga. Bon, moi temanga pe na za musicien te. Bon na yebaki te. On tombe de oka bona ba chiki. Na yebite ke oya bandaki liboso musique. Oya bandi na sima. Wana tuko de oka bona ba chiki. Na do mutu wa mutu akende ndenge na ye. Ponga pe na continuer pe ba chiki te. OK. Na ba chiki katana ya partie ya ba responsable. O banda ko zo soin na nga ya ba chiki. OK. Azalaki suite mi bale bakufaki. OK. Donc na tikala yibongo. OK. Maya otanga azalaki te, mutu akofuta ba frères scolaires azalaki te. Bon, tina mi pesa na nzela o Lukambongo. Na bandaki na nzela Kinshasa Brazzaville. Wa sera Mobutu obike. Tozali na nzela na biso to katsa Kinshasa Brazzaville ba période wana azali. Mais peut-être sur nos listes solo ayo na fali na parcours ya yo na fali. Donc ne s'est passé ndeni. Fali oyebaki ndeni andokola ndeni tu bilan to garçon mo kimia to ndeni. Donc fali na tika mona eteke na mobulu na katsa chiki. Azape mayele. Azape na mobulu tazali na mayele. Azape na ba swagi na ye. OK. Azali na ba swagi na ye tenti ne ka ndenga zana pembe. Abana frapper kutu biso na ba katsa ba chiki. OK. Omo ake mutu aza payer ka ndé mutu aki pembe. OK. Ouais. Aza mo pembe azo ya pe chiki na ye soin. Filet gondo na ye. Donc soin ba récréation pe. Ba récréation ko ba pe ba série wana po to ba série ngo ba récréation zaki soki en moi eloko kateli muninga. Kateli muninga zali bongo ko. Toza solidarité to kabana. Yobi muninga aza na ngote ayo. Oyo kanga mapa mutu aza na ngo. So asobi mwa lipa polisa. Lipa polisa mais il faut lui lipa ngo bien wana to lui lipa ngo na ekenge po so bebisi uniforme na ndako mama. A obeta o bambata. Parcours nini pena au bosala na fali tant bozaki na katani parcours nini est-ce que boando kende emo boando kende tam susu ba maramsu banzela msusu na habité le parcours à makasi na sana fali na ba chiki ezagite en tout cas ba parcours à makasi ezalaki te zaika to ba ami de l'école surtout kabwani ba chiki ya zana sinki ngana zana bisengo. OK mwana tant to bimi na midi bango bazwi nzela ya sundi mais biso fali basira ngo azaki na film moko boye moi classe na bango ya moi si babanda ko bima naye est-ce que yebi ah oui
Bon, on a des histoires na biso dans le passé, hein, on a tous collé ensemble na Fali. Azali na amour moko boye, abanda yo linge fort. Amour scolaire. Amour scolaire, voilà. Sangwani panza na babi balinga na makasi. Voilà. Amour scolaire wana. Chamamba. Ouais. Voilà. Nazo yeba bien Chamamba. Komboni Chamamba. Chamamba komba fille yango azaka Chamamba. OK. Ouais. Aza mwana ka bandel. Bon, Chamamba zaka mwana bandel banda période wana zo uta bakota molar. OK. Uta bakota molar koleka balubaki wana bakota wana balubaki. OK. Azo uta bakota molar mais bakanga maka ye pazaka pembe. Mais bakanga abanda ole la Fali fort. OK. Donc yende kutu mutu andaki kolinga Fali makasi. Donc so to lo ba première bolingo pene ya Fali eza Chamamba. Chamamba. Ouais. Premier love. Oh, ben biso to yeba ina chic. Chamamba lela est fort. Lela ka est Fali fort. Même ceux qui paient donc nga yeba na chic na kanela Chamamba. Oh. Okani mobile okani so moi si. Na kaneli mobilité. Na kanela Chamamba. Puna. Moi si. Asala des armes na kacha chic. Donc yom to bidel na bango. Hein? Yom to bidel. Bon. Capita zalayi mais capita pas obangana. Oh, capita ba c'est on OK. Capita zalayi mais capita pe azo perdre ngana ba beki nanga. OK. Donc ezali kamo bo sala marawana. Siko batamboli presque ba classe union surtout. Ba senga cahier de communication pour ba komela ba para. Moi des autres on a sala ki na kati ya école. Bon, siko on a des autres ngo ngana bombi cahier de communication. Abina za cahier de communication te eza au katana. Cahier de communication ya katana. Babandi siko kotambola. Na ba oyo ba yebi ndaku. OK. Ba komana cahier, ba opesa. Donc convocation na famille nanga, ba convoquer ba parents nanga ba ya lobi nanga. OK. Yo école mon ba yebi kenga mtu akanda oyo kaka kondima kozwa ngo. Oyo kaka kondima kozwa convocation na ke utika na famille nanga. Yenda kozwa problème nanga. Na okanela ye. Siko badangi bazobanga bamelami na bango siko zali na masa moko tofanda na yaza bangina aza na lelo to baza na Angola. Bon siko bref bosuka ndeni ndenge wandokanela est-ce que fallait tomboka ki est-ce que fallait akosengela ba excuse pa nanga. OK. Akosenga ba excuse bia abuma moto talaka kabanini kisa abuma moto mais na nebisa ye petit là obika so kaneli mutu. Avant l'imbisa il faut moi tu es Kebima. Voilà. Voilà. Merci beaucoup Maître Paye. Je vous signale que on a reçu Maître Paye Bobby ami. Donc ami d'enfance, il y a l'artiste Fali Poupa. Mais Maître Paye, on a vu des vidéos circuler, on a vu des photos circuler sur les réseaux sociaux. Il y a Yona Fali. Batopé va critiquer qui peut batopé va loba qui belé, a négligé camarade naie, ayambié na veranda, souki ayamba ko libanda ndako d'habiter. Yo mona ki onde nini. Est-ce que tu es bien resté chez Fali? Est-ce que c'est passé comment? Bon. Nazo quand même nga mo pe bazolo bela lobela nga on a banzela trop. Nazo quand on de bazolo ba ba o mimire. Mais eza faute ya minga na ngate. Ya be faute na ngate. Mais babi fallait négliger que parce qu'il y a un qui a pesoko to kitité, a pesoko to plaster, a servi au père à boire thé, a mboka likolo. Wana eza négligente, a négliger ngate. En plus le mutu na ngai, ami de l'école na nga aigle, chaque fois négligent a négliger ngate. Azaout soko do beta concert à présenter en plein air. Est-ce que déjà bois qu'on a disque? Non, bois kate. Na bois kangate. À présenter on a concert. Ceux qui concert nga na ye, misanga na podium à présenter nga o ami de l'école nanga. OK. Ouais. Donc aza reconnaissant à travers nga. Donc aza vraiment reconnaissant à travers nga. On a reconnaissance au yozoloba asala nesi nini ndenge bozala na ye bo passa pe ba bon moment reconnaissance au yozoloba eza acte nini fallait sala ya malamu oyo mo akete awa asalinga lo mo bien. Na yo lobito utana to banda na question tuna yili bosoti. Nde to ya kokoma wana. OK, vas-y. Hein? To ya kokoma tuna yini? Nazala ki wapi? Nenga ya mayo bana Fali ya mbanga azalaka te. Master azalaka te azalaka muto abimaka ayeba pete ke ngai nakoya kotala ye. OK. Azalaka courant nango te. OK.
wana ezali na nzela mai na nzela mai epa na ye na ndako na ye. OK nini place o mutuka jaune etutaka place ya ben wana etutaka nga osimba mire mais simbaka mpenza mire te etutaka nzete ya poto ya bacourant. OK place wana okoti na ye na beti porte akutani na balikonzi konzi bayebisinga te ami de l'école na yo aza te aza libanda nana koti te. Ça va nana bi maître Chubu azala wana banini Chubu babimaka na ye babimaki na Chubu babimi na opéra bayebaki pe te ke ngai nakoya korendre bango visite. OK bazalaki na bango okura te nga mpe na bandi bakotisi yo bakotinga pe te bakokotisa moto na ndako bongo te mpo bapesi programme te nini te likonzi ya bato mpe asali eloko te ya répondre nga kaka aza libanda aza na kati te bayebaki pe te ke mpo ezalaka na baprogramme ekinga ndako ya boye c'est-à-dire okomi ntango okomi likonzi bayebi soki no nde aboye aza na ndako te aza na ndako te abimaki aoya aza na kini aoya. OK bon nga ata naoki bon na bibo naokende te tema kotela na porte ya Gaillard navanda na nga koto na filme na tema mpe na rafilmer naofilme na nga. OK donc ofandi kaka libanda part ya lupango na nga na nzete nasa nzete alidame naozwa na nga mopepe naofilme shimbok na nga na même 30 minutes natala Mercedes ya noir ezokota na parcelle natala ye moko mpe azalaki liboso atie loboko mpe boye na tala liboso Mercedes wana eza lokwa biso wana boye ya molai atie loboko boye ta namoni boye naye na babeki na beleli mon ami de l'école Aigle ye pa baluki atalinga mosta na ngai master na nga maître pai talaka moto aveni kokita na kara ya mbinga esaki yo ndeni omona artiste Marie Masana mais un grand artiste ya mboka Congo à reconnaître que wa Masana ye ayamba moni oyoki eleki na mbongo. OK eleki na mbongo acte oyo asalaka. OK eleki na mbongo na valeur donc tant que vous reconnaître moto donc pour na bato balobaki ayambaki bien te mais selon yo moko ozali sur place fallait ayambaki en tout cas na sepeli nazali na souci ya mbongo te donc naposa mbongo kutu ya te mpo eza na baartiste mosusu ayebi mutu na ye yo abude yo tomonani mais rien. C'est passé comment à Koti toi ayambi nga portail bato koti na ye na kati ya parcelle tokoti na ye na kati ya parcelle kaka ekoti abendi kiti na bandi esengo wana donc ebosanisi ye baprogramme mosusu akozala nango tutake asurapele lisusu Saint Jean Baptiste EP6 avandi na bordure nga avandi na kiti tobando solola alobeta mboye donc kiti ezalaki te bopréféré na bino bofanda na bino na babordure bopréféré na biso ye pa akutaki na ye entraînement azali mutu fa kota kende kose soigner corps na ye donc na baentraînement apema mpe alave apema atia mwa eloko adame mais ntango amoni nga nani moto ando filme bon moto ana filme telefone na ye moko azwi apesi dilaso zwa biso video. OK ndenge mpe nayebaki ka video wana baozwa biso akozala nango jalousement na kati ya telefone na ye eza publie te bon tosololi na ye mpe mais masa na ngai ayebisinga azala pio nazala makambo na osala so nasilisi makambo yango na bato yango nde nakoyeba kosala likambo na yo mais en attendant zwa mwa eloko oyo sala mwa posa oza na eloko yango ezali combien te eloko yango combien ou combien te nakoloba yango a plein air te ouais nakoloba yango a plein air te po bato mosusu babaki efali akabaka te yango tongai toyeba somme soki ezali combien mpo toyebaki te famille nde balobaka eza nango lokuta afali akabaka na ye dema bao babongo efali oyo ata na ndako na nga nalakisi ata mwa ventilateur mwa télévision oyo nazwaka oyo natiaka souvenir ya bambongo fali apesaka nga chaque fois. OK soki ezali na ndako na nga biso omoni ventilateur o fali apesanga mbongo na ne boye na sebeko tala nakendaka mbongo yango nasombela ventilateur yango nazola yango mopepe ntina lelo omoni télévision oyo fali apesanga mbongo na ne boye nazalaka na télévision te télévision nasombaka na mbongo mais à part wana bambongo wana qu'est-ce qu'il a fait concrètement que asala que ozala bien étant que massa na ye donc qu'est-ce qu'il a fait vraiment pour lelo mettre paille ozala na ba bon souvenir moi oui va vendre la terre tout ça là mais oyo pena motuya oyo za nango pona fali bon eloko eza bongo massa na nga za na souci na nga makasi aza vraiment na souci na nga makasi il fallait ça na fondation ouais aidaka batu abimisaka ba mama na hôpital assista ba mama na Goma mais yo moko massa na ye
oza infirme, c'est-à-dire que oza tamboula na babeki, qu'est-ce qu'il fallait à penser pour toi, à penser de faire pour toi? Mon eloko wana mutawanda opesa distance. Ezaki na ngamoko. OK. Ngamo na ndo opesa distance ben kozala mingi pembe na master nanga. Omona eza yete. Eza na ngamoko na ndo kopesa distance. Mais oui, assista pe ba don na Saint-Jean. Na Saint-Jean tokendaka. Mais toi son ami non. Est-ce que au soit pe ba action sur au soit ba don pour na fali to. Moi ni likamno so basa on a programme papa journaliste. Moi likamno so to ça na programme. Ah, nabi ke na osala boye programme nanga za boye ane boye na osala likambo. Batu ba otala yo. Na yebi. Ya on zo soulever ngote. Ane boye na osala likambo za na programme. Bon ça va teke nazana ba pinga tatope na programme nanga. Pinga dato na image be exacte. Parce que nous on connaît, excusez-moi, nous selon biso to ba mon kilwabi ke fali azotinda na batu na poto, azopesa ba visa. Quelques musiciens, il y a orchestre mususu amemi ba na poto, azo sala ba don, na ba hôpital, na ba école, tout ça là, ba mai azotia par-ci par là, mais yo moko camarade na ami d'enfance. Et là on a souvenir nous nango par rapport ya nini ya ONG ya Fali et puis ye moko Fali. Bon, nga pour le moment nazana nous na eloko te mais c'est que 2025 ici au banda oyo na ozala wate na ozala wate c'est-à-dire expliquer biso que makambo na nga ya okende poto mpo mundela monanga mais c'est Macron président de la République de France il faut monanga donc c'est-à-dire que projet ça qu'il fallait faire déplacer oui nazo kende kalate fallait rejoindre en charge atengo tikanga est-ce que vous bandit déjà ba démarche tout ça là. Et c'est pas fallu. Azana occupé, Azana chargé dans ma cambodélé. J'espère que sur ici au Coran, est-ce que ça passeport au côté c'est déjà passeport. Et bon passeport n'est pas fallu le belani. Le côté. Est-ce que yomo dans nous on a passeport? On dit que d'autres fait la moto. Mimi qui chèvre. Ah qui? Nani? Mimi qui chèvre. Maman présidente, Mimi Chikeva. Mimi Chikeva. OK. On dit que Koufa qui? Ouais. Donc moi chaque jour fallait ça qui azwa ki engagement azwa ki donc azali na moi likolo donc na ba moment na azali makam na photos vendre ce que est-ce que vous aura temps pe bo benga naka neni santé est-ce que azwa temps ya oyeba évolution sur azwa temps ya oyeba selon nga ndeni nazo évoluer. OK azwa temps vraiment azwa temps ya oyeba mettre pas ndenge ni masa na nga ndenge ni aza bien aza boye Nkolo amonani te. Konga pe na mama makamu susu. Ya teke tema za masala chaque fois que obeta ga porte c'est pas naï. Chaque fois que dérange la masala non. Masala nga za na makanise belé ya malamu mpona nga. OK. Wa osalela nga lobby. OK. Tema yebi ke naza na bana. En plus yebi ke naza na parcelle nanga. Azo raisonner belé ni na ngia salela nga. Ayebi ni na ngia salela nga. Est-ce que vous avez qui temps en solo là yango? Deux attends, tant que tu ozala naye. Amoni de la position à mutu naye. Ayebi position nanga. Donc eza kata motema naye, ayebi ni nazo sala kala minute. Ayebi ni nazo sala kala minute. Aujourd'hui par rapport à succès Faliaza nango étant que son ami, son frère, Sixio Faliaza nango to ba œuvre au Falia azo réalisé. Donc, il a habité sentiment ni nous allons comme on a fallu les lois évoluer dans la musique, il habité pour nous comme on a que master na yo moro les lois comme un grand star. Papa, c'est singo. Papa na aso na vendre na bar. Tous les bars na vendaka. Na yo ka nzimbo msuke. Na yo ka kaka. Banzemni na fallu yo ebi. Ah, nzimbo Anissa Mour. Anissa. Toza maître nango ata magoza musicien te. Anissa soko zalaki na époque Pharaon mais Pharaon alingaki azala polygamie te. Okito kwa basi ne nyonso etonda na nzoto minele Anissa. À part Anissa na medende bon moi yebika ba sentiment là tant ndu les obeta na koti ko na muzindo mo na boki na beki na telemi dans le vide. Oyemba mede po ba wara pe ba otala yo mede suleka o ka pe pa ba zo otala o ah mama
La vie toujours compliquée. Depuis Moukeba Kenda, mi amore chila mwinda. Depuis Kenda ngape makolote. Loboko nanga tika nzoto nanga na defo mona musalo zonga. Koto nakeba kotuna kangaye. Bolingo totela kitolo aza wapi. Mais tant que Warrior, est-ce que Kenda peut concert à Fali? Bon, on concert vraiment à Kenda raté. Pourquoi? À Kenda raté, bon, c'est une possibilité pour faire ça là. Donc, nous avons la possibilité. Est-ce que pour Yoko ta concert à Fali, il faut faire? Bon, on a handicapé Boga. Ok. Na handicapé Boga, na minene na ngata on a un concert à Masla. Na singa na za moi tcheke na ngape. Ok. Pour moi je suis pas un mendiant. Ok. Naza mendiate, naza quelqu'un na mutu. Quand même on a payé Master Fali. Na payé Master Fali, il faut bender les arts toujours, on peut pas plus moi normalement. Moi na bondol. Là tu as raison. Hein? Donc tant on a ya, faut pas moi na te handicapé ya zangi ya kwa komela, bien zangi mai. Azo senga. Non. Tant on a un concert, na bi ke fona tsa moi libenga nanga, na ko somba boye, na ko zana paquet shimboki nanga, na ko vanda angle nanga, na zala avec honneur. Mais les lots au monde qui les lots batu ba s'attaquer na Fali, bazo finga Fali, ba groupe moi salami, bazo lukaba nuire Fali. Toi tu t'es dit quoi lorsque les gens s'attaquent à Fali? Na bato bon c'est ça le melanga pe. Na vanda na omela bato mo bazo ba n'importe quoi. Bazo ba na papa. Donc nga rondi mateke ba salir personnalité na biso ba ami ba donc net ami de l'école nanga. Oh le loi ça la fierté ya Congo. Monde entier yebi. Ali yozo ya ko bandolo baba buzoba. Au moins te ko handicapé mutu. Nani handicapé mutu? Mais bato bazo baba buzoba. Ba personne vivant avec handicap mais ya bongo. Bon tout monde na bato hein, tout net si nani Muzeki Ndingu azo finga Fali, tout monde ba groupe ba journaliste, tout monde ba tebele belé. Si ma ba benga baza banani. Si ma ba benga mabaza banani. Ba homme valide. Non? Baba valide, baba handicapé mutu. Ah, Muzeki Ndingu. Alors, à handicapé mutu, bon on finga mutu, ça le côté dans le ville pourquoi? Muzeki Ndingu on finga handicapé mutu. Oh, bon on finga Fali pourquoi? Mais ils ont porté parole à se défendre quand naïe. On finga Fali pourquoi? On défendre quand naïe n'andenge naïe mais au tama kambo ya aigle pourquoi? Ko finga aigle pourquoi? Bon. C'est mieux mon qui n'a mal que n'a aux yeux le côté comme il fallait. Fali ça qui batu bazo ba visiter, ya ngomoni ba komote mais la Fali. Hein? Yo qui n'a mal que n'a ça Fali te? Est-ce que Fali me doit pas dire mais mais noir. Ah, ça Fali de quoi? Ah, au côté chuki ya mabatu. Ko mais noir izanani. Na yebi na ngate ba yebi ba mo ba yebi. Wana na yebi na ngate. Na yebi masana nga maboko na pembe, maboko ne kitoko. À la vara midi, à la vara tongo. Donc c'est pas lui qui fait que Batman va visiter. Papa wana za biloba lo babatu. Biloba lo babatu ngape na za musicité na na kota na profondeur wana te. Mais na yebi ke masana nga za na motema moko ya mabete. OK. Ana mona jamais na makambo ya mabe. OK. So na mona na makambo ba za orgueilleux, arrogant. Papa orgueilleux na nini? Ngamonde na za personne vivant avec handicap na za rappeler ba fier nanga. OK. Take na za mutu. Nazo vivre kati na monde. Il faut nazo apena ba parti nanga. OK. Nanga ba parti nanga na apena ba fier nanga. Diko na osu bandal lisusu. Diko na osu bandal. Ah, bandol. Hein? Bandal to papa to. Tu vois notre bo. Oh, qu'est-ce que c'est? Ça Papa ba tonalité zali te ngana villageois te ngana bandol. OK. Ngana ndolwa. Ne grandi au bandol. À bandol. À côté du Bisengo. OK. Ouais. Où ça? Ici à Bisengo. À Bisengo. Oui. OK. To comme na na suka, maître Pai. Un message fort na bateau tout botala yo. Au bataille aussi ko webi sabon. Na bino ba so batu botalinga na pesi bino ba mbote belé na bisika bozali. Na tiki pe maman Marie o sala ke. Bana nanga bazanga tambu maloso te, bazanga ta fufu te, bazanga ta Thompson te. Na boucherie c'est beau, maman Marie nzamba zala na ba selo mikolo belé. Apambola yo apeso ya mingi. Boss Abedachou. Abedachou, boss Abedachou. Honorable Prince Tokuzu pe otala biso ya. Bino nde boza. Prince Tokuzu l'honorable. Prince Tokuzu. Wana pena ba proche pe ya Fali, ba liso Fali. Bino ba liso na biso bina otika handicapé bogabu sancheche. Ba wario pe ya makila. Papika di mape anniversaire nezaki lobi. Papika di ma de Bundes. Bon anniversaire. Papika di ma de Bundes. Mutalelo te akala yo byanwa.
Yakala. Il pas besoin de reconnaître Elongio. OK. Aye bien handicapé Boga. Papi Bundes na ole la ata moi. Zelo ba kokana pour avoir un déplacement qui ndaka zonga. Et ça la bien. Mais Soulé Kauka Pota là yo. Soulé Kauka. Papa Zouzou. Père. Ozaka na mboko yo bioza ba koto zala wana. Azo yamba utu ba bébé papa, azo yamba bato belé bongo yo siko. Ah. Ce qu'on a aussi ndeni pour mona. Yebi sanga te na zata. Numéro na nga ngona otika 085. Numéro na nga ngona otika na ba wario nyoso tu. O balingi bazana nga pembeni o bangi balia na nga. O bazana mawa. Na mawa ya aigle o aigle zalaka nango. Bino pe ba wario. Bino ba ebozwa. Bino ba wario nzamba pambolaka. Nzamba pambola bato mususu pa pamba to ba biloba loba. Nzamba pambola bino be na ba wario. Nzamba pambola ba golote. Bazoli pambola ngo. Ah, ba beta you arena. Papa na uto beta libaku na nini na popaja. Na moi moko abisanga soka zana ni maza handicapé. Suka na ngwa tsa débat na suka na ngwa mandia otsa loboko bwe. Nzamba pambola bango te. Donc problème est que bango ba mandia yo za mandia. Oh, moi je suis pas un mendiant. Na so na zangi ba goloa baza ba mandia. Oh, comment nini? Ba goloa. Papa na bi ba wario. O bena nzamba zo loboko bena tia. Ba wario, o ba motema boboto na kosunga mutu. OK. Ba wario bino nyoso tu botala handicapé na bino ami de l'école ya Fali. Ya aigle. Ya. Botala ngai en personne na beki avec church, mais na zo le laraka. Mais on peut celle qui mendicité hein. Pas bande konanga. Na leli pas bande konanga. Na yo vona na balabala te na tia bona ami de l'école son. Non. Na ko ba honte. O ba handicapé na ba baze belé wa sala bo. Petit Fali ko ta comme leader lelo. Yo monana. Yo siko. Te na pe na zo ya. Papa, o moni étoile ezaka na mutu nango. Étoile ezaka na mutu nango. OK. Ya utaki aye. Abeti libaku na zelo. Mutu ati ko to soki bwende. Aye bi histoire penda te. Mais azama sana biso, aza petit na biso, aza petit na biso akati ya wa wario. Tika zo li pamboli wana. OK. Eza biso do pambola ti. Biso do pambola po ngazi na pamboma. Ngazi ba zwinga ka mbala moko wa linzaka pourquoi? Bon après à toi qui pas petit Fali siko. Bon personne na orchestre. Na yo kakiango. A répéter. Ba chance ni no pesa e. On nzamba pambola OK. Toujours à bossa na bendela ba wario te. Donc ki wario zala kaka. OK. Na meka ko kateke o akeso ki wapi. OK. Ngona wayoka na okange kacha bakoka. Nani? Okanga petit Fali. So ina yo ki akomi place mususu. Abosa ni bien fait ba wario. Na okange kacha bakoka. Voilà mettre pas 2-3 personnes na batutu balinga rayo donc. Na batutu balinga nga basunga nga ya liboso na pesi na aigle. Aigle na bisuko zwami na pesi ba mbote belé ba bonne journée. Donc aigle pesi mbote belé penza e belé ya mingi. Na bosa ni te Dada Mundos le patron silencieux. Ami de l'école lisusu Dada Mundos. Nazolo bela si Saint Jean-Baptiste. C'est le opérateur là. Papa Lobi? C'est le opérateur là. Dada Mundos na pesi ba mbote. C'est le scram opérateur là, c'est le scram. Ami de l'école na yo, c'est le scram. Masananga. Otala. Alimasi. Connais Alimasi. Alimasi. Alimasi un peu sur bambote. Mais qui a une gratitude de foot à la terre, massa tout ça bomoko, tout ça toujours bomoko. Nanenga. Photo yeba. Nanenga. Tenabisi masananga ndé. C'est le ingrat. Mais biso ba mi de l'école to wela ranine. Bosco, binga ingrat point. Bingi c'est le ingrat point. Ingrat point ngati. Et mo point nani? Akipa ngate? Qui a une gratitude de foot à la terre. OK. Ayebi. Kapa na yo Et pas nanga. Il y a une gratitude de foot à la terre mais aigle na pesi bambote belé banini ba félicitations. Zela nanga na ozela nzela miki lipo. Et comme koloba me belé aigle na omela maite. Yo fali ngwa tiki yo boy. Yo fali ngwa sali yo boy. Yo fali ngwa sundoli yo boy. Mais yo zalaki pas fali, ozu ba milieu pas fali. Ngabi mebino zanini na fali. Fali aza ami de l'école nanga nana ngo sala ya mbanga na ndaku na ye. Ata na kati ya parcelle à pamba. Oyebi combien de fois fali asala nini? Oyebi nini azoluka sala lobi po nanga? Yaza mutu alobaka mingi te. Yaza une fois avec action. Bozela bomona action na bino. Oh, voilà, merci, un grand merci à Grâce Beauté Cosmétique depuis Paris, Grâce Beauté. Bientôt, tu as fêté 10 ans à Bisso, donc Grâce Beauté Cosmétique, donc tu as fêté 10 ans bientôt à Kinshasa. Maître Paye, numéro de téléphone? Ouais.
Soko ningo zwanga Warion, ami de l'école ya Fali Poupa ya Aigle. Vous êtes fier hein, comme bien ami de l'école hein. Papa babi mi kumisa lolongo zali. Vous prenez le bateau qui ami de l'école ya basé Léo au Kangamara Fali. Vous avez ami de l'école à basé Léo. Mais papa nazo sunga ma pa nani. Nazo sunga mandenge nazamu nazo sunga me pa nani. Donc c'est lui à sunga côté. Ah papa na évité hein, celui beke obuka na nga. Voici numéro. Hein? Numéro non. Ah numéro na nga ezali papa ba Wario bino nyonso tout ba boss na tiki bino nyonso tout na pesi numéro na nga 085 170 085 170 17 33 085 170 17 33 Bengara Betagara ami de l'école il a fallu pour permettre paille aux ensembles même na WhatsApp auto zwinga solo lananga sembe pas aux solo ya mingi na sengi te ke ba mandia ba nini te na lobi na bandeko nanga o bazanango ba osunganga pe na ozwango pe nzamba yo ba mo ya mutema malamu ayo sungao nani golwa mo ya mutema malamu abia sungao papa ba ko mzozo lobela nzo mo te handicapé boga afandi nebe na kale golwa mo ya mutema malamu abiki na sunga maître pai ah papa donc na zengi nanga ba Wario ba osunganga papa na biso déjà na tiaka loboko boyete donc yo so golwa yo sunga yo boya so loboko boyende ba koluka ba so golwa yo sunga o papa na tiaka loboko boye oh papa na za na kati ndako ba Wario oni na bibi libanda na tiaka loboko boye non so uta po yo sunga. Voilà, très cher ami, là c'était Maître Paille, ami d'enfance de l'artiste Fali Poupa. Donc Boyoki, je pense que vous étiez scotché cimenté à Rota Maître Yarolanda, Maître Paille. Vraiment, nous voilà arrivés à la fin de notre émission. Merci pour votre disponibilité. Maître Paille, merci pour notre temps au PCBISO. Donc, très cher ami, on se quitte déjà. Vous avez le... Natiki Mama Banana handicapine. Natiki Libota Nanga Moïse Bouaki, Manassé Bouaki, Esther Bouaki, Mima Bouaki, Ntimba Bouaki Moki. Natiki bino nyonso tu na maboko nzambe, nzamba batela libota nanga, abatela mama ba nanga pe aliye pas handicapine. Non, on a handicapé, maman ba nanga za handicapine. Très chers amis, donc gardez sourire chez vous, donc on vous dit au revoir, restez toujours scotché cimenté sur votre chaîne MJ Télévision. Bye 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 bye.